Là, on monte foot d'information de Bimi. Nous, les communicateurs, tu es barré locaux. Tu es barré locaux au Kala. Parce que, comment John Numbi abimi na ba frontière na biso? Tu tombes à service à renseignement, boy. Voir même na ba kondi musu ya armée baza wa nda mususu ya mpanza ya Zambie kuna. Ba kondi pas Zambie, ba na nda mususu mpanzi na biso. Donc, le fait que pourquoi akia zongi akendo kolala akobima pe na mutu mo oyoyo nation ezo lukisa na mutuka bayebi ke wana mutuka chef la frontière bakipara yango te aleki omona akimisi mutu. Là on moni foot d'information de Bimi. Nous les communicateurs tu es barré locaux. Tu es barré locaux au Kala parce que comment John Numbi abimi na ba frontière na biso to tomboka to bi à service à renseignement boy. Bonjour, bonsoir na bandi nyonso ya la voix céleste mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde bozala na biso par la voix internaute Zambe ya pambola bino na niveau tazi na moni pasteur César Munganga to en Europe Maman Fatou na Suède na libota manja pambola bino Maman Maggie na Belgique Maman Valentine Lukau na Suisse. Si wa mbanja siko zali toza toujours clip. Ndena ba toujours malgré kiné tozo faut pesa bino information à tarel. Besoin niveau Asie, Océanie, en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali de konabino Moïse Mao Kantiba ne miso bolingaka. Tolo baté automesana ko sala décryptage ya actualité politique. Merci. Mina ndeko John Maboki beno sur ma caméra. Ndeko Alvi be les signes naturels Cécile Mboko la fiti mamba de Masiara de toba toujours lola les a au foot à Simatoroloba Nzambe abotorozoye wapi Ruchu na boka ba rebelle nana comploté badem ba sima rebelle wana to yebela awa est-ce que l'état congolais état de siège ils a récité des échecs to yebela ka awa ezan ba diocèse mission leva kisha sawa ba travail bazo manifester ba nous sommes besoin de manipulation ya IDPS ezan ba militaire IDPS ba oselo ko wana bazo manipuler za IDPS exact toujours na a commune na schéma na Angela ya schéma ya PPRD ya ko inviter na ba paroisse ben ngeni to yebela toujours awa ma pona mois 2023 marche à les 13 ba nous ne faisons se préparer. Moi, c'est tout bien en Europe. Par exemple, des choses. Complot ça nini ça au salema et ça va sujet d'actualité autour limbola wa bisona bino. Mais na ça sur makasa za linga moté. Tozalina na mbina ni so même langage na maboko bende. Tozana l'enfant terrible. Na yene to ça la décryptage ya masolo to tukoloba a. L'enfant terrible bonjour. Bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé ça moi calme, pas grippe kaka, ebi kini mikolo donc mais ça va nangolo nzambe. Santé ça ba grippe kaka avant tout contre l'actualité. Il y a un enjeu en air. Azan de va Katanga, yazan mon 1, ya au Katanga. Comme on champion. Léon Bawani Zambie champion. Ba biende mutu a faciliter fuite ya John Numbi. Alors bino de na régime beaucoup ne regarder toujours ba flic ya Kabila. On va travailler pour l'intérêt à Kabila. D'abord, Antibal, Bokondi à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezaki Bokondi ou Ezaki ya coalition. Tolinga plus mingi na face à monde ba comprendre que non. Idée oyo bandeko ya lamuka ba memaki partout dans la communauté internationale que Tshisekedi a respecté rabatteur c'était Tshisekedi boye total isabatu. Les contraires au bango baoluba comme pouvoir ezaki ya coalition et puis mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi aya quitté l'esprit que non ya koloba yo comme ozalaka mutu aboetanda sa bolongwa non d'abord objectif ezalaki asala na baimboka na oyo basala na ba ope baye basala bango elongo mais objectif ezali congolais à se retrouver et puis naba institution au loko etali ba sécurité ya mboka renseignement et ça ba institution moko
na débit à pouvoir mokonzi mboka encore simba ngono bongo te eza armée soko landi bien otali bien nomination ba soda ba nini ba biloko wana mokonzi mboka nga ke nango vitesse nanu te mais au fur et à mesure tozo vanda mokonzi mboka azomona et puis ba réalité ndenge zo leka na terrain ezo pesa ye ba idée azo comprendre ndenge makambu ezo kende là on moni foot d'information déjà bimi nous les communicateurs toyeba loko kala parce que comment John Numbi abimi na ba frontière na biso to tomboka to bi a service à renseignement boy na boy bon ezaki déjà cop o bango ba bongisaki o na ba pays frontalier nyonso ya biso ezaka no ba comportement mokonzi aza koto yo emso azwanda kumoko na ngamba ya pays mususu donc biso ndenge za mbasho wana kotika tango bimi kuna Zambie ba konzi ya biso ya sécurité ya renseignement voire même na ba konzi musu ya armée baza wanda mususu ya mpanza ya Zambie kuna ba konzi pas Zambie bana banda mususu mpanzi na biso donc le fait que pourquoi akazongi akendo kolala akobima pena mutu mobo oyoyo nation zo lukisa na mutuka bayebi ke wana mutuka chef na frontière ba kipara yango te aleki omona akimisi mutu donc to senga na mokonzi mboka ba s'appliquer na dossier oyoyo batu oyoyo bazala ba esprit Congo zonga sima il faut balandela bango de près parce que biso to ngolingate na pays na biso makambo ezalaki na régime ya ba criminel oyo et sous na régime oyo donc ba omona bango te ba omona nde mokonzi mboka yango wana comme ba fuite d'information bimi biso to yaka toloba boye ndenge tolobi boye to senga na bato ba likolo basala ba précipiter pour moto akangama. Ok, va précipiter ba moto akangama. To ko tiba na actualité aux ce que dominer ce ko actualité ya politique na biso ba rebelle do ba armée ougandais na rwandais ba coach en Ruchu. État de siège boganga awa mais c'est comme c'est échec. Li tolo ba awa Ruchu eza mboka ba ougandais. To komi wapi? Commentaire nos amis. Na za simba pla wana. Antibal état de siège ezokende kitoko. Bateau ba Hollande ngai état de siège ekende kitoko. Pourquoi on état de siège ekende kitoko? Avant état de siège soko tali pa province na biso tout eza na niveau est à 100% ezaki na maboko na biso ba congolais. Lelo histoire a minembo et vandanier bato balobela ngol souté. Ezaki ba biloko important bato faki basala makelele yango en tout cas chef de l'état merci. La réalité oyo yaka na est eza lisusu te. Mais par rapport à Marambo lobby à rébellion côté tous êtes déjà bien informé. C'était prévu le jour au chef de l'État yaki sabotage Moboy Salam. Ah on a vu la Kinshasa et ça m'a appelé kuna na est. Kopwana ezalaki si je ne me trompe pas na 8e ou 15e région militaire na FRDC na Kankokolo. Ah. Le message en question au Baïla Kiekop a dévoilé déjà secret. Donc c'était prévu de Mokonzi mboka yawa. Au moins d'informations sur nos personnes si ba ciblé qui tambo magasin rond-point ngaba au boye. Déjà ba kabola déjà batu. Au bono bo kaka ba coup de feu bandi obeta tout chef de l'état yé panique mbamo côté la ville la Kinshasa batu ba panzani. Et loko wana l'air ba neutraliser na service à renseignement nde omoni ekei mbala moko na niveau ya est pour bange ba faire tomber c'est à 3 villes jour wana yango kai na Ituri batu ba bimima ça c'est beti boy na boy mais na ko remercier peuple ya Ituri pourquoi Antibal ba se mobiliser na FRDC pour Hollanda batomboki wana ba bomba ki bango ti ba landi bango population pena ba o bakangami ba ope bakimaki bakimi par rapport ya ba média na biso ko yana ba communication mo bono kokoma ba presse belezo koma ba biloko ba komisa ba réalité ti et ça ba réalité ti wana émission vérité donc c'était que sabotage et salam batomboki sakara batu
pour message ya batu na bango o bazana balamuka basango babimi libanda bakena message moka ke no IDPS azo silika alinga buka ba église asala boy. Donc c'était prévu aller déclencher tenateur moko boy batu tout ba mona kaka suspect côté batu ba continue ba parler. Est-ce que moi exact to déclarer guerre maman na Rwanda? Non, moi à chaque fois dernièrement armée rwandais koti ebimi lelo susu awuchuru wa Uganda ba koti finalement babiloko wana nga na émission naza ko informer yo armée rwandais koti bosi babiloko ba WhatsApp babwaki ba photo eza déjà tout préparé biloko wana eza ba film makala bazana ba nde bazana ba matière na bango bandobwaka moko bazo tungisa nde état de siège. C'était quoi? Est-ce que vous avez que quelques députés baliaki mbongo nenge babi baksa état de siège basilika ki yebisa ngai ba député ya province ninyo ba auto silika ya Iturité ba député Ituri ba auto silika. Pourquoi état de siège si là boyena boye? Pourquoi bango balingi si là? Après avoir ya robo ya pona mambo état de siège si là ba prolonger ba baksa susu Ituri yana kakabu. Oh, bah rebelle bakoti, eza faux et archi faux. Moi je te dis, bah rebelle wana, eza kaka ba imboka, oh baza wana, oh baza n'esprit, bah député bah ke bah lesi bah mbongo. Pour rebelle wana, bah on bah bénéficiera nango. Bah comment la bah cop na bah carrière minière na bah on ebele, bah konzebelo ya tango akabili à régime criminel. Ngam na émission bah frontière eza bloquée. Gaga meo ya Kabila nana ya lelo eza ndenge moko te. Gaga meo na ayoka babende matoi na ba américain ba bisi etika biloko bino boluka na RDC nde bondo na fenêtre boya na porte négociation sama entre Gaga mais à travers ba belge na Tshisekedi accord au monde signama ba richesse na biso zobima comme usine ya retraité yango eza na Rwanda ezokota Rwanda balongoli pourcentage na biso po biso pe to teka ba matière na biso malamu. C'est ça. Tu sais que d'abord obligé quand tu bonté d'abord il faut ici nous on est salama ah ils ont mis autant la richesse la mission était kamaté non il faut d'abord aller quand avoir négociation contrôle ya bilo na biso na maboko na biso moko tu veux dire que sur kei sur que exemple 20 kg so ba tritango ekitaba kilo etika labo c'est ça bakambo ba este wano bitumba banani bakota ki antibal ngala za ko informer yo. Je suis communicateur na émission et ça ba kabal bazo sala pour ko décourager ba yi politicien ba kondi et ça ko tiola état de chaise et loko na ebisa wana kaka ba député so meki sala constat bien autre monde dernièrement en assemblée ba député Ituri ba tomboki to pesa susu occasion te na marambo nini baba prolonger kaka état de siège to ke na état de siège timukolo congolais na est en vanda kimia pour mutozo tourisa congolais na est pour le moment ezaka nous les congolais oyo bazana même is na sima marambo est wana moni wana mais avec le bon Dieu auto prier les loto là la lobi to là na mukomsu to la mukaboyoka ni ekota na est Katumbi en Europe a rejoindre Babé Choli ni les a se préparer côté ya ofacing lobbying na bino préparer nini ba kongomani bazela nini wana ba kongomani bazela voyage sous ya mokonza mboka ya osala diplomatie afin que koluka kovandisa ba stratégie bino pesa no pouvoir pour na osala voyage pour na ko résoudre le problème de la population ko résoudre le problème de la population mais to résoudre on a ba négociation de voyage attends descend mandé si la bopesa rapport ba voyage na bibu non nini population na kendaki na kutena Joe Biden na kanga photo ya Joe Biden ba bilo opesa population mama otis ko te kama tembele bilo opesa waneza kokende kokutana na Joe Biden demander za 5 ezo poussana ozo tuna question za pour sa réponse pas yo biki no ata de sa voyage yango tomboke te ngala opposer na lobi ata 300 je sais yo kasi ko contexte ni na lobi ili ya na lobi boy ata 1000 voyage ata 200 voyage mokonza mboka za na droit ya kosala ngo Asa président de la République démocratique du Congo, oyo diplomatie beba na ba pays tout ya monde. Azu pouvoir à côté pays na biso na ba relation à pays mususu ezalaka te. C'est n'est que normal fois bima abong sa pays et puis ba voyage wana les promettre. Makambo réchauffement climatique awo. Tous soit plus ou moins au carré quelques milliards. Tous on comment. Les lots oyo ba continue ba les cas na pouvoir ya RDC. Mundela ndimaka opesa mbongo wana mais pourquoi la ntango Tshisekedi bandimba pesa biso 40 quelques milliards wana yo kasi so 40 quelques milliards wana continue na caisse ya l'état lelo Congo ezalaka abu non
tozala na bomengo na biso nzamba pesi biso mais toyebaki ndenge ya kosalela yango te et puis toyebi ndenge ya kosola te mpo bomengo wana efuta biso lelo oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi monde momba etali babi te topemaka mpona zamba o RDC aza nango topemaka mpe lisusu mpona zamba oyo Brésil aza nango mais pourquoi pas bato oyo wana biso topema à travers bazamba na bango bato wana baozala à l'aise te mais biso tozala à l'aise yango moni baforumu ekotaki mokonzi mboka a obligé bango par rapport ya bacondition oyo bango basengi balobi no mpona réchauffement climatique na monde evanda kimia RDC kokataka banzete te boye yebisanga siko mosolo na mboka ekotaka à travers babuwa oyo totekaka wana yango mokonzi mboka yebisi bango problème eza te biso tokata nzete te mais tala problème tozala ngo boye problème tozala ngo boye yoki te bapays nyonso bandimi balobi te biso tondimi tokopesa o mosolo mais condition eza tika mosolo ale mwana mboka ozwango eza mpona ye na famille to mpona ekolo siko bato oyo bagangaka o voyage ya mokonzi mboka akei azongi boye le fait que bazotala futilité baotala kati te baotala libanda ya lipa ndenge elambami balingi otala kati mosuni nango te kati ya voyage eza nde diplomatie mbongo ezoya na mboka tozwa mbongo wana eza batranche suka nango eza 2025 et puis sur le plan politique parce que biso oza trop politique mpo bango baokende terre antibal nazokontinue koyebisa bato pouvoir banégociaka yango à part négociation pouvoir au monde en tout ça élection ezalaka voir moko na kobenga yango démocratie mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi na 2018 avant maponzami l'air apesaka biso projet de société ni ezalaka ya 10 ans. Un vrai politicien faut mis tout la question. Mais Mouto comment on peut sa projet de société à 10 ans mais tout ça là 5 ans en mandat, 5 ans renouvelable. Pourquoi il peut simba la mort 10 ans? C'est parce que na ndenge ya négocier à niveau de la communauté internationale, libanda aza na mission il y a 10 ans oh, les États-Unis d'Amérique ba pesaye. Donc 10 ans on est en momentalement atteindre l'objectif oh y a la communauté internationale quand je parle de communauté internationale les États-Unis d'Amérique. Soko atteindre loko oyo États-Unis azoluka na intérêt au Congo azoluka wana mususu etikali totel yango sima yango wana batu ba continuer koloba ba voyage ya Martin Fayulu nyonga soki yo moni ko nyonga mais yebaka yango après avoir ya nyonga peuple congolais a oganga procès électoral comme la Niponie après investisseur à Seni procès électoral entre-temps marche dans les 13 pour camé à la monka tous les 13 binobo c'est pour une et ça qui les 6 balongolo les 6 points mais binobo ba street na bino mususu ba tchaki les 6 baba affrontement ba tchaki les 16 les 13 pour na ba tchaki communauté opinion nationale internationale témoin que ba nani baza luka bébé ko tanka chamboka ko luka mbebe ko tandeni biso to bi les 6 pepe da bando sala biloko idéani pepe da sala biloko idé pesa marche et partir les mêmes jours wana yebisa la ba gouverneur a raison que non na boy affrontement ça les entre les deux parties na ni les marches yango ba titi do bande ba que non bino pe comme au sala et bon idp ça a pesi jour il y a des figures to za au monde wana za mamba otuna babloko wana toko babloko wana toko bandoko tango te ngana communicateur IDP so IDP sabitwa na marche na oleka awa on a la voix céleste na bisi bande ko marche ezali jusqu'à présent IDP s'est organisé marche te et ça ba individu congolais babina ba ça ba marche na ba pour nous soutenir ba institution où est le mal et ça la manière mombo ya oluka ko pesa courage na ba imboka en tout cas tozo soutenir bino gouvernement c'est ça so ya Martin Moni obima abima avec ambition ou ça intérêt à population. Mais koluka intérêt na bango wana désolé parce que objectif na bango ezali dialogue wana ndezo sala que non gouvernement et que na ba coalition na sima ba coalition nde batu o baza na posa Congo bongate bazo yotsa ba même mise na sima ya makambo wana donc so otali clique ya batu wana nyonso ba otomboka ce sont pas des Congolais baza mo ba Congolais te ba kotikala pe kolinga Congo te ubandi na Fayulu, ubandi na Kabila, ubandi na Muzitu. Oui, nga et engagé ngai baza ba congolais te. Le bune bando bundisa Kabila, ne boza ba congolais te. Baza ba congolais. Bino za muta alo balo la vérité, yo comme baza ba congolais. Est-ce que oyebi lingi ba nyo so bazaka yo fati be non. Antibal. Toza na République démocratique. Antibal. Oyebi makambo ucho sama na Zambie.
pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi abimi. Oui, marambo to salam. Yo, toi pour maramne salim. Moïse Katumbi accueilli à travers Zambie comme mon passeport zambien. Oh abimé les ngwaki na libanda. Siko yebisa ngai autorité ya mboka lokwa Congo zalaka pe gouverneur. Double passeport ya awa wa mabe ya Zambie mabe. Pourquoi bimeli nzela Zambie et puis pourquoi bimi na passeport Zambie? Parce que la minute où Moïse a contrôlé. A contrôlé, bah on l'a donné des preuves. Non. On m'a dit place oyoyo président Félix Azali. Et ça na niveau moroboué, bah on va au koma wanati. Le prof année antibal et ça va bilo mususu et au kolo baté mais ba geste na mo lobaka batalaka. Il va ndoyo ka bato ah Tshisekedi ah Joe Biden yambaka été mais on ma grande surprise ba kutela Joe Biden makambo oh Joe Biden akomo sala yango neti Tshisekedi na sala. Donc président oyoyo azo diriger tokolo ba monde parce que ça tout asa grande puissance. Akomo yamba neti Tshisekedi donc photo abengi mokonza mboka lika bazana ye donc amona donc Tshisekedi pona ye asa meilleur na manière mo bokozwa ata ideti. Ba geste wana tout etalisa batu o bandolo ba biloba loba lelo to suki wapi et puis Tshisekedi objectif ezalité bakuta na Joe Biden diplomatie Tshisekedi sala mara plus mingi na laboratoire ya état Amérique o même Biden kei président oya koya akokende na laboratoire wana akondimeloko o bango déjà bantima. Mais Dieu est bon, ndenge nzambo mema mukina to moni diplomatie ça va makambuto eleka kitoko. Moïse Katumbi abimi akendo saba lobbying na ye mais batu o ya ko luka wana atala sima 2018 babimi saba mbongo batsa ba package pour na Martin Fayulu abimati. So sous les lois zongeli wana mabeza wapi? Mabeza te. Moi je préfère social la population commune à niveau ni. Akende social la 27 000 tonnes ya poisson. Oui, social. Oui, social. Quand on dit de to komi wapi. Social la population tozo ke nango molo gouvernement molo étape inda bosali. Parce que makambo Martin faut les até muziza c'est bino beaucoup perdre. Étape to sali na Congo déjà. On peut ça contre. Yango na lobate étape to sali na Congo déjà. Je muninga na oto na bena ozabino 27 000 ligne à poisson soki wapi. Étape toza nango congolais déjà comme somba maïs na semoula fufu na 17 000 francs na kolongwa na prix à train quelques 17 000 francs et ça déjà avantage. C'est comme ta journée mon que ça. Était kamati lelo. Chilelo. So pesi mbongo na yeli yango semaine toza na émission na télévision ngwa batu ba mona. Était kamati. So $10 et combien? So ezeloko eza importé. Biso awawa toza na ba élevage à minene te o ezake no toza na ba ferme à minene te o toza la ba soso mokonza mboka ataki déjà mosolo na niveau ya Daipen ezonga oyoyo ebomami panda bata ebele banda l'époque à Mobutu akenda Daipen ekufa ba occupa voir même ba place ya Daipen ba kabili baye ba kotisa voir même ba locataire ba makambo ebele mokonza mboka akenda ko négocier na Namibie qu'on négocier pourquoi bon atindaki ba Célestin Mbala ba ke qu'on négocier pour na makambo sali ko exploiter ba biloko ya vivre fait awa malgré to kenda okuta contrat moko kuna ya ndeko Joseph Kabila o a signé na Namibie ya 10 ans après pouvoir na ye ya reine na ye 10 ans on a ye kaka ndemtu abanda ko importer biloko na RDC donc Namibie a na droit soutenir son commerçant mo RDC. Mais à travers lobbying ya mokonza mboka apezaki pona baluka moyen ya kokase contrat wana. La minute on a ça ko informer contrat na eza déjà cassé parce que mokonza mboka ba bon ça va comme yo au signé contrat bolobi biloko muto exploitant ka eza Joseph Kabila biloko ya Namibie ekota sous na RDCT. Tozo pesa voir mususu. Donc Namibie patali et loko la poisson na tout étendu à monde pays Eliara Thompson le roi RDC sati. Namibie a mon choix ça les até a cassé contrat wana. Donc nenga cassé contrat wana maintenant mbongo ebimi na trésor public oyoyo mokonza mboka a initié ba bailleur de fonds oya biso
ba pesi bango ba enjeu ezoya ba remorque pour ba kota biloko ebanda koya na mboka na biso. Donc eza devoir moko boye soko nzamba sungi ba décembre to ko fêter bien na ba makambo wana déjà. Dans 2 ans à travailler c'est comme monter à ça occuper fonction monter mais ba loba comme na 16 millions. Eza sono beza faki news. Quand vous gissez Kabou et votre secrétaire général, bon bien continuer comme na 16 millions. A oti ndambo ngwala pio que ça vrai. Expliquer bandeko d'abord. Eza bon antibalo mo babilo mo boye d'abord faut forcément voir. Babiloko misusu bandeko balobaka asali moi baise moko bo alobi na muto po yo kai ba yema ininga na pamba te. Oui bien sûr ma ininga na pamba te muto alobi wana asala na banque le parce que bato baza mieux placé ya ko dévoiler secret wana eza banque la biso oyo toza na ngwa. Donc yo vandi na okaka ba besoin de comment antibala va neka ba betelo mo bo et elle tamboli na po congolais na sima ya nzala na piaka akoma so azwe information mo bo mega na yatia ko mo panzane kaka e panzana kaka kabuya no locataire banda makambu ya politique ya Congo bamda. Donc na ba secrétaire général nyonso ba parti au pouvoir na RDC o ya piaka lo kwa kabuya zate si photo lo bango même yemo place azali ayebi que non l'enfant terrible makambolo bizarre solo na ba parti au pouvoir nyonso o eleka na Congo MPR AFDEL oye o PPRD secrétaire général ya piaka loko ya IDPS azati. Pour votre information afute la kanan ti lelo ndenga zawana afute la so la niveau même tukatambula nango wana bakado o ba pesai toto za na manifestation ya mamokonza mboka tozaye pana mokonzi toko ya mamokonza mboka ata moi yoka réponse apesi biso po bo salela mboka na bino il faut bo senga mbongo IDPS organiser te ke ko ya mamokonzi comme bino mo moni volonté bo kende lelo to na pouvoir makambo fele nyonso komi mbongo. Ok, merci. Tokomi na suka émission abuse monsieur Bolinga. Tolo baté autosa l'enfant terrible. Mitune zainga ezali yanga ba imposer. L'enfant terrible Ruchu na maboko ya ba rebelle. Message go pesa na armée, be na bandeko baza na est. Patoka bwana. Information ba négligent ngote menga na yebi ke non ba biloko anisa ba sabotage. Ruchu eza maboko ya ba rebelle ti. Eza groupe ya ba civique ba tomboki po message eluka ba luka moyen o étouffer état de siège. Comme on est qui entre ba député na ba imboka ba politicien bango po na bango balingi mokonza mboka alongo l'état de siège pour son état de siège elongwe ba gouverneur là ba ozonga kozonga ba gouverneur ba ozonga ba province wana ba exécution nyonso oyo bandoya na mususu pe ko muuta libanda na moment état de siège mutazo pesa exécution zakaka chef de l'état à travers ba généraux au ba comme ba gouverneur na ba province wana. Maintenant et casser ba copé belé ba député surtout ba député belé ensemble baza na kati wana ya PPRD ba parti politique na tangelu baza na sima makambu wana. Maintenant ba kei voir même qu'on recruter et ça na commandant na linga plus min ko pesa ba kawa ba information te ya armée. Pourquoi armée ezaka elo mo buto tsarango mo bu mais ba kei voir même koluka kaka bandeko na biso ya este ya généraux mon kwaza na este o aza awawa si je ne trompe pas 8e région militaire to 14e région militaire na Kankokolo o falaka sala sabotage mo bu awawa a complicité na bandeko PPRD wana mais Dieu bon a révélé ses secrets a MC mokonza mboka tala ko pesa bo ndo moni ba maîtriser ki na niveau ya ville ya Kinshasa. Donc makambuza kimia état de siège qui est normal ce qui makambo na oyo lobi ya uturu ezabongo to mona ra semaine ba réalité oyo elisalima. Donc longoni na FARDC musala o bazo sala longoni apena mingi na musala o ba sala to kopesa bango message moto eza pona elembisa bango et non il faut to sepelisa bango. Donc message asuka o nga na mona ina pesa yango wana mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729
85 85 29 729 wana soko komi nde toko solana yo mbote na batuto balingaka la fin terrible na pesi yu kabuku mbote place ozali Landine vous dit salié bomote mama koni ba mbote place ozali Pasteur Jean-Jacques batuto balingaka la fin terrible na bosanité le vieux fantôme François Béa musala kitoko pembe na mokonza mboka ainsi que ba ndeko to baza na présidence na pesi ba mbote mwana bute AK 47 Augustin Kabuya mbote place ozali. OK, merci to comme na suka émission na biso émission bolingaka tolo baté o mitune ezaki ya ngai ba rempo ezaki ya bino ndenge toujours abike non François Béa fantôme il faut botter la mingi Léon Bawani Nziambi le champion o azali mon année ya okatanga na ebiti azako exister pour nae lever François Béa message les kali to comme na suka merci na appel la fois terrible merci donc répondre na invité na invitation oyo bon s'abonner massivement pour na besoin actualité en temps réel awa ça reste toujours ça reste encore à vérifier dans le niveau à Rutshuru et c'est un groupe moins ba Uganda baye ba baza robima to éviter état de siège yango devoir mon roboué sokonzamba sungi ba décembre to ko fêter bien na ba makambo wana déjà dans 2 ans à travailler c'est comme monter à ça occuper fonction monter mais ba loba comme dans 16 millions et ça solo beza fak news ka Augustin Kabuya votre secrétaire général ba bina continuer comme dans 16 millions a oti ndambongo wala pio que ça vrai expliquer bande ko d'abord et ça bon antibalo mo babilo mo boui d'abord faut forcément voir babilo mususu bande ko balobaka asali mo baise mo bo alobi na muto po yo kai ba yema ininga na pamba te oui bien sûr ma ininga na pamba te muto alobi wana asala na banque le parce que bato baza mieux placé ya ko dévoiler secret wana eza banque na biso oyo toza na ngwa donc yo vandi na okaka ba besoin de comment antibala vaine ka ba betelo mobo et elle tamboli na ngopo congolais na sima nzala na piaka akoma so azwe information mobo mega na yatia ko mo panzane kaka e panzana kaka Kabuya non locataire banda makambu ya politique ya Congo bamda donc na ba secrétaire général nyos ba parti au pouvoir na RDC o ya piaka le roi Kabuya zate si photo le bango même yemo place azali ayebi que non la fin terrible makambolo bizarre ya solo na ba parti au pouvoir nyoso o eleka na Congo MP AFDEL oye o PPRD secrétaire général ya piaka loko ya IDPS azati pour votre information afute la kanana ti lelo ndenga zawana afute la so la niveau même itukatambula nango wana bakado o ba pesa yi toto za na manifestation ya mamokonza mboka tozaye pana mokonzi toko ya mamokonza mboka ata moi yoka réponse à pesi biso po bo sale la mboka na bino il faut bo senga mbongo IDP se organiser te ke ko yamba mokonzi comme bino mo moni volonté bo kende lelo to na pouvoir makambo fele no se comme mbongo. OK, merci. To comme na suka émission na biso émission bolingaka. Tolo baté auto ça l'enfant terrible. Mitune zainga ezali ya ngai ba rempo ezali. L'enfant terrible Rutshuru na maboko ya ba rebelle. Message go pesa na armée be na bandeko baza na est. Pato kabwana. Information ba négligent ngote menga na yebi ke non ba biloko aniza ba sabotage. Rutshuru eza maboko ya ba rebelle ti. Eza groupe ya ba civique ba tomboki po message eluka ba luka moya o étouffer état de siège. Comme on est entre ba député na ba imboka ba politicien bango pona bango balingi mokonza mboka alongo l'état de siège pour son état de siège elongwe ba gouverneur là ba ozonga kozonga ba gouverneur ba ozonga ba province wana ba exécution nyonso oyo bandoya na mususu pe ko muuta libanda na moment état de siège mutazo pesa exécution zakaka chef de l'état à travers ba généraux au ba comme ba gouverneur na ba province wana maintenant et casser ba copé belé ba député surtout ba député belé ensemble baza na kati wana ya PPRD ba parti politique na tangeli baza na sima makambu wana maintenant ba kei voir même qu'on recruter et ça na commandant na linga plus min ko pesa ba kawa ba information te ya armée pourquoi armée ezaka elo mo buto tsarango mo bu mais ba kei voir même
koluka kaka bandeko na biso ya este ya généraux moko aza na este oyo aza awawa si je ne trompe pas 8e région militaire to 14e région militaire na Kankokolo oyo falaka sala sabotage mobu awawa a complicité na bandeko ya PPRD wana mais die bon a révélé ses secrets a MC mokonzi mboka tala kope eza boye nde omoni bamaîtrisaki yango na niveau ya ville ya Kinshasa. Donc makambo eza kimia état de siège qui est normal soki makambo wana oyo lobi ya uturu eza bongo to monaka semaine ba réalité oyo ekisalima. Donc longoni na FARDC musala oyo bazo sala longoni apena mingi na musala oyo bazo sala to kopesa bango message moko to eza pona elembisa bango et non il faut to sepelisa bango. Donc message asuka oyo nga na mona ina pesa yango wana. Mon numéro c'est plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 wana soko komi nde toko solanayo mote na batuto balingaka la fin terrible na pesi yu kabuku mote place ozali lande vuli saliye bomote mama koni ba mote place ozali pasteur Jean-Jacques batuto balingaka la fin terrible na bosanité le vieux fantôme François Béa musala kitoko pembe na mokonza mboka asike bande retour baza la présence na pesi ba mbote mwana buté AK47 Augustin Kabuya mbote place au sali. OK, merci to comme na suka na suka émission na biso émission bolingaka to lo baté o mitune zaki ya ngai ba rempo zaki ya bino ndenge toujours abike non François Béa fantôme il faut bota la mingi Léon Bawani Nzambi le champion o azali mon année ya okatanga na ebiti za ko tiste pona ye levé François Béa message les kali to comme na suka merci na appel la fois terrible merci donc répondre na invité na invitation oyo bon s'abonner massivement pour na besoin actualité en temps réel awa ça toujours ça reste encore à vérifier na niveau ya Rutshuru et ça un groupe moi ba Uganda baye ba baza robima to éviter état de siège yango